Moté bandeko balandi ba obo pesa vraiment confiance et peu fidélité dans le monde écolo et surtout boyebi que ezali seul magazine où ememaka vérité na ba actualité ba information moko sur oza koleka na kati ya République démocratique du Congo. Ya moko lelo oyo na ye mingi mingi to solo masolo o etali ba pouvoir traditionnel parce que c'est comme si ezali ba oba soko lukaba même désordre makasi na kati ya domaine wana ba Paul Kagame lisusu basala kati ya pouvoir traditionnel. On dit bien ba Paul Kagame lisusu basala kati ya pouvoir traditionnel pas ba chef coutumier. Pourquoi ba chef coutumier lisusu ba komi ko luka ko même ba désordre awa la kati ya ville province ya Kinshasa en particulier. Il faut voir que Kinshasa est divisé dans le village. Tant que monde a Kitambo, Kitambo est un village. Mongafula est un village. Nselewala est un village nango. Malukupe est un village. Commune Alimete est un village, est un chef coutumier nango. Mais est un chef coutumier ne basali wana ba yebaka teke. Ba mobulu o baza ko sala, ya ko luka ko wala ka ba limite. Otiki ngambo na yo pour que le koluka ngamba molinga okomi Paul Kagame. Ya yo sa makata est. L'autre comme on a vu professeur Kinshasa. Nini bozo ko lukabo me malakati ya mboka mawawa. Chaque mboka ezali la chef coutumier na yango. Oyo famille a désigné, groupement a ébié, peut l'État à reconnaître officiellement. Mais pourquoi mo ko luka otiki epai na yo pour que le komema désordre esika moninga. Ce qui au saka intérim, c'est normal, c'est parce que tant que mo ko longwe avant Kota, il faut intérimaire à ça là pour permettre que Asili ça va problème au moto au autre kufa kei dans cité ba émission au ça ko luka ko même désordre pour ko pesa mutu moko gaz boye ba kezama be makasi yo journaliste au komi ko Kota na ba vie wana parce que un journaliste doit être au milieu du village. Un journaliste doit mener des investigations pour apporter clarté, toute vérité, na baye, bazoka ma décision, topé na baye baladaka biso. Un journaliste ne doit pas être acheté dans la bien des banques. Un journaliste a zaka mutute. Bino bazu bino ba chef traditionnel, bokomi ya bango, bikole ba mongo bazoka saka bino ba monga mike. Tala bo bebisi ba éthique ba déontologie na bino. Est-ce que bozoki ba temps ko kita sur le terrain pour le mener ba investigation? Biso to kitaki la mboka mawawa. To kei ko mener ba investigation. To selon la population en rapport de chef coutumier au bazana sikoyo mwana mboka prince Ngabi okitakita. Si réellement que azali chef oyo azali ko apporter un plus na mboka wana puisque avant ye ezala ba chef. Banane ba ko ba vérité ezali population. Tout la réaction à bango autozoa qui peut autozoa juste après c'est plateau c'est parti la régie. Bon, et c'est moi le bosso naza nango chef d'abord, aza chef moko malamu aza social. Toya ki ayamba ki biso bien na batu na ye. Na sala ka misala nanga très à l'aise. Ere nyoso nango si sa musala 20h 21h motard azunga na kendako. Atuka koto kimi ezali. Na ndenge ki mwasi te bon, omoni soki mutu alingi mutu te akoloba toujours mabe ya mutu. Papa Prince aza mutu malamu kati ya batu malamu. Donc aza papa moko aza malamu. Koto yo kimia ezali. Ata ebembe moko te atikala kokufa kotoyo. Mai yango ndela bana musala mai ezalaki te. Mai ezalaki te. Lelo zo mona batu nyonso tozo leka leka wa ba mai ya misala ba brique ne tozo beta tozo zwaka aya ofele groupe ne zo pela wana ti ekokata te ti butu. Donc yaza mutu malamu. Batika kokose la chef Prince Makambo. Chef Prince aza pona développement ya mboka. Biso tozo sepela na ye po aza kokokisa posa ya mokonza mboka. Mokonza mboka zo linga bato ya développement lokola ba chef Prince Ngabi. Batika ye tranquille aka mamboka na kimia abati la biso ba peuple na ye
to fongola mawawa ekoma munene batika ko etufe ko kosela makambo azoboma batu masasi ezobeta koto masasi ebetaka te papa nga na yaka tongo nasali misala nanga mpo naza mwana poto nasali misala nanga naza prêt ya prêtre ya kozonga nasali misala nanga ti 19 à 20 heures na bimaka ye mosusu ba 21 pe na bimaka non naza congolaise bon nalingaka nde foma makambo ba TV te soki nalobi yango parce que namoni papa oyo aza mutu malamu me bato nde balingi ete batika kokosela ye bamakambo kosala bakabali mpona nkombo ya chef prince mpona koluka kokweyisa bokonzi na ye eza vuma kitoko te bible elobi oyo ndimami na se ndimami na lola topesa ye chance asala mosala na ye kitoko akamba mboka malamu na Congo toyeka mpona kobakisa implice selo mokonzi ya mboka nde alobaki mokonzi ya mboka aza na mposaka ya développement ata nasombi lopango na zamba nabongisa nasala baekole nyonso eza soutien mokonzi ya mboka papa na biso Fati Beto aza na mposa bato basunga ye alingi te ke no bafenea ou bafeneaki bazalaka na bandako baliaka bafufu non tobakisa implice na mboka toza kaka mpona développement ya mokonzi ya mboka mama toyei kosala eloko ya mabe koto oyo te bon ya liboso nazosenga nzambe aprotéger chef prince Ngabie puisque aza chef moso otali ya parasi bayebi makila te ayebi mabe te aza mutu moko malamu makasi priere na ngai ezaki nzambe abatela ye bato nyonso babundisa chef prince bakosuka na nzela puisque bokonzi dabo eutaka na nzambe bokonzi ya chef prince euti na nzambe bango lokwa bazobundisa ye bakokoka te puisque oyo nzambe aponi nazosenga kaka nzambe abatela ye bataki nyonso bazokosa makambo babomi bato bapolisier bazobotola boye na boye eza lokute eza masonge bazokosa chef prince asimba makila te aza mutu moko boboto tala mai tala ba hôpital ya ofele te na mboka mawawa jour mosusu na ye na mutu pe mama journaliste nakomi fièvre bamemi nga na hôpital na bango ya ofele babandi nga premier soin ya ofele ti motare na ngai ye azinga nazongi ndako na ngai donc tolobaka bolamu mpo nzambe apambola biso kitoko so bien biso papa memeli biso bapompe ya mai kolia komela kolata makambo nyonso ya kitoko tozolala bien kitoko oyo azosalela biso wana tokoloba ya malamu nyonso oyo azosalela biso na kati ya mboka na biso mawawa yango tokoloba epai ya mwana na biso tokosepela na ye se tosepela na ye papa biso tosepeli na ye tomoni ye mabe te aye kobongisela biso mboka ateli biso mai mutu mpe atungisaka biso aza te ata ndenge tozokende towutaka bibwa toye tolekaka na pokwa mutu akosala nde o mama botelema aza te tomona na biso te ata na esobe kuna nani tomona mutu te atungisa biso ata bana bakendaka kuna nani tomona na biso mutu atungisa biso aza te likambo wana te mwayo lobango eza te tomoni na biso eloko te ata bibembe bozoloba wana tomoni te tomona tukote batungisili eloko te tomona ngo te bon na population mobimba na papa na biso to vivre bien makambo nyonso eza bien toza na kimia esengwa papa parce que tozomona makambo mosusu oyo ezalaki te nde lokola tokomi na pompe ya mai oyo ezalaki pasi toyoka eluka mai ya koluka me na ngoli na papa prince tozwi pompe yango totondisa na esengo akoba na mosala malamu baposa nyonso développement ya mboka toza nango posa po toyoka mosika na bana na hôpital ezosenga batiela biso po tozwa ekole ya malamu mpe bana biso banda kotanga mpo batikaka mosika ye aleki na ye papa po asali mosala malamu village mawawa awa na kati ya village mawawa chef koto ezaka chef prince sécurité mpena na mawawa koto oyo par rapport nde tozalaki d'époque ya liboso nga aza motard tobanda kobanga même si koya koto a partir ba 17 heures po insécurité ala ya makasi depuis chef prince akoma nakoma so nazwi nanga ata motu 17 heures 18 heures nayebike na otumba nanga bougie ntina ya na kota na bima mela puisse ba makambo ba projet malgré nano asali pena bambula te mais o tozomona nti liboso vraiment akosala ngo pe azana sir ke akosala ngo puisque alakaki biso sami na zo tia mai bobanda komela tomoni mai atie mai alaki biso nzela oyo kobongo ekozala subo ete vraiment tozomona pe ba projet ndenga zo sala vraiment tozosepela na yango donc toza à l'aise tozolala à l'aise mais bato oyo ba fiti na yende bato bazokotisa nde bato awa chef na biso mboka komole Ngabi Prince Kitakita eloko ya malonga na mboka oyo ndenge tozalaki na mboka oyo lelo tona kimia tona pe makasi koya ya chef prince na mboka oyo elambu tutako iko te a part nzambe mutamokili te nzamba batela ye apesa pe bokonzi na ye kimia
ya mibale biso to uta bibwa to aba mama apesa kimia na bokonzi na ya panda aza na kimia ya makasi to ana kimia pa biso to uta bibwa to asala bilanga kotoyo chef a dérangera biso te ndenge bato bazaki liboso bazako benga na biso so basali awa te bolonga biso to tekela général to tekela colonel mais chef oyo eloko te tozo leka wa ba 19h to komiti bibwa na kimia nyonso to koyoka mutu te hôtel misabiso na ba pondu biso to bokola ndambo abibwa ba pondu na biso basi bazokota bazosomba bakende koteka mais on bazokosomba aboma batukuna on ba déranger batukuna ya to mona kango ta na misu te to koleka boy to koyoka kuna bibwa ba mama bina ba uti kuna bala bibwa biso to mona esika ba boma mutu te to mona pesika balanda mutu te ubiye basala mutu mabe chef oyo nzambe apambola ye ba mama nyonso to loba o to sabilanga po mbonga bilanga na to tangisila ka bana to lesa ka bana mibeli na biso babela nzamba pambola chef to lo bakata butu mo inde to le katobi chef oyo nzamba pambola yi. De retour sur ce plateau exceptionnel ya Monda Ekolo magazine d'actualité oyo si ba caméra bisala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba azako seka azako lo ba makambo ozo ko lo ba alendewa eza pasi na mawa belema bo tiko des alliés ya mwana mboka Benjamin Kilunga bolandi population balingi mokozi na bango mais bino bozaka liboso pourquoi basala ka ba déclaration ya boyete c'est parce que OAS Sima a apporté un plus c'est de même manière même le gouvernement tout le monde qui va warrior le tout le monde va OAS Sika ba to éviter so benga ba banani mais population a constat la différence ya ba o bazalaki na ba yebaye banani ba ko sala musala kitoko ne e ko pesa témoignage ya kolobake celui-ci est le vrai et celui-là est le faux. Mais ce que la population va se faire dans mon poste, c'est que, comme on a commis, Nata Mouké a dit comme un développement. Mais tu as vu que, Paul Kagame, le développement extrêmement efficace, on a beaucoup de mais ça va nani, chaque coutumier invité ma bé, on peut créer un rapport et Zangantina, on peut comme insécurité. Mais ce que nous avons la kimia. Baza crime moko kitoko baza ko lokaba bibwa na esprit chef de l'état o atomoli loboko we abi avançons na développement na cadre des programmes de développement local à 145 territoires ba apprécier mon mboka chef presse ngabe kitakita bino ko ko sala ba combine banda à côté de kolanga boy ba o bozo sala za kitoko te to zongi lisu sur la carte ya régie totala et bien la population comment est-ce que va se manifester à travers ba souci la bango ezali nini bakozi ya mboka badécideur elongo na chef coutumier na bango presse ngabe kitakita baluka kopesa bemela bango développement oyo kopermettre ke bazwa nzela po basala baactivité oyo kopermettre ke mboka na bango mawawa wana ezali faut comprendre yango d'abord eza na commune ya Nsele esika moko paisible oyo congolais surtout en général akokende azwi mabele atongi mpe cité ya kitoko ezali kuna cité ya badiaspora pe batu ebele bakomi ya koconstruire kuna baingénieur ebele oyo bazala lelo kote oyo bazalaka misala bakomi kozwa misala kuna tona na réaction ya population mpe tozonga juste après si c'est plateau c'est parti la régie. Navandi na mawawa depuis 3 ans. Bon, par rapport au village na biso mawawa eloko tokoki kosenga mokonzi ya mboka ayeba ke Kinshasa et c'est limité kaka na Gombe te. Kinshasa et c'est limité kaka na Masina te et c'est limité na Mongafula te et c'est limité na Limete te. Kinshasa eza partout. Mawawa eza mboka tozo vanda eza na batu, eza na population, ndenge batu bazalaka na Limete, ndenge batu bazalaka na Gombe, ndenge batu bazalaka na Masina et partout ailleurs. Normalement mawawa eza situé na commune ya Nsele. Commune ya Nsele eza na Rwanda te, eza na kati ya Kinshasa. Toza na posa ya Nzela, toza la au moins accessibilité ya transport. Obimi oke osombi biloko na moindre coût ozongi. Soki toza na Nzela te, toza na mai te, toza na courant te, tokozala na difficulté mingi. Yango tokosenga na mokonzi ya mboka. Toza la au moins accessibilité ya Nzela po ko faciliter biso batu tozo vivre na mawawa po mawawa eza mboka situé libanda ya Congo te. Eza mboka na kati ya RDC précisément na commune ya Maluku. Ya. Eloko na koki koloba pona mokonzi na biso souci ya développement azozala nango. Mais na ye moko azana autrement ya kosala te.
il faut asala pe recours na gouvernement ekoki ko appuyer mokonzi na biso na makoki ya muke oya kozala nango mais gouvernement etie loboko po mokonzi na biso pour ça ya développement wana na accessibilité surtout ya nzela azozala nango ya muke zali mais ya muke wana ekozala insuffisant na ye moko individu pompe oya mayo pompe ya mayi eza moko pona biso nyonso to ekoki te toza ebele tokozala na posa ya pompe po to supposer soki peut-être pompe oyo ekozala na accessibilité ya bato baza awa mawa esuki ka awa na chefferie te na likolo kuna bato bazali est-ce que bato bakouta kuna tiba kitakaka awa baya kozwa mai tanki nzela nanu ya malonga eza te eloko nakoki koyebisa chef prince eza nini motema o munene oyo aza nango ya kosupporter oyo ya koyoka ya kosupporter oyo ya kofinga ya kosupporter nyonso tu asupporter biso nyonso tu lokola bana na ye atie pompe moko to sepeli to beti maboko po ezalaki te mais est limité wana te ezala 2 pompes 3 pompes 4 pompes ekokoka kosunga population oyo eza na mawa oyo azo diriger nakoti na mboko depuis 2008 ezomonana na miso ezomonana na miso mpona nga mpona mboka oyo eza no délivrance kokota ya chef prince na mboka oyo eza délivrance mpona biso bato za awa esika oyo bapote ezalaki ya kokangama ebandi kofungwama esika mboka oyo efandaki ebandi mpe kotongama akoti nano na baprojet na ye ya malamu souwe na nga nano eza ke baprojet nyonso oyo azokana wana ekende liboso etanke pasteur kotelemela baoyo nyonso bazoluka kotya bablocage na baprojet na ye ifo misala na ye nyonso esala nini ekende liboso abandi biso na mai esuki wana te nayebi ke eza na projet mosusu azolinga osala lokola nzela projet ya nzela ezali kaka ndenge ndeko alobi tosunga na bafinance tokoyebisa ata bapatron na biso bakotya maboko po nzela oyo eza mosika te nzela oyo eza mosika te zelo nde ezokomisango mwa distance me ntango nzela ekosalama en tout cas biso nde toza na facilité tokomona mpe changement ekokota ya makasi na nzela oyo mpona mokonzi ya mboka na biso mokonzi ya mboka akoti awa na moyibi te akoti awa légalement nazoloba ngo na miso ya population avant mokolo batombola ye na groupement ngai nazwa vision na ye na tongo nayebise nayeba te ke groupement azokota mokolo na mpona kotombola ye nasololi na chef ayebisi nga merci tokoyamba bapaya me nayebaki ntina bapaya wana ntango baye namoni ke ezalaki mpona kotombola ye ndenge azalaka mokolo wana eza ndenge ngai namona na vision nayebisi papa vision ekokisami ndenge ekokisami etanke basali na nzambe ndenge tomoni okokende liboso ozonga nsima te bokonzi na yo eza ya bonzambe ya mibale brukumesi na biso ya nsele ayebi ye malamu lokola ayebi ye malamu ndenge batya ye na mikanda nyonso ndenge azali eza na mutu te ya kotelema mpona ye to mpona misala nyonso oyo azokana wana po akoti na moyibi te soki mutu atelemi leta ayebi akosa charge na ye nga naza mutu asika na mawawa me nakoki deja une année 4 ou 5 mois yango nakomi mais na ndenge tokotaki na ndenge mpe tokomi sikoyo tomoni changement ekoti ya makasi eloko ezoboma biso eza balabala mituka mosusu oyo eza na droit ekota awa moyen ekota eza te surtout mingi mosusu baza na baketi baza na bapeugeot mais moyen ekota te po ekota kote zelo eza makasi na nzela mais mokonzi ya mboka na biso lokola sepeli abongisela biso balabala zon esalema bongo meme leta batia ye maboko bapuye ye mpo na balabala mpo bato batambolaka na balabala balabala soki eza te awa toza na kati ya capitale soki balabala eza mabe mbutu moye mituka ekota eza te mais mpo na sécurité ya mboka vraiment tosepeli makasi mpo tozolala tozolamuka ata otiki meme ndako na yo okangi okei oya kozonga okuta yango ndenge otikaki mais liboso ezalaka bongo te napesi merci na nzambe na ndenge toyei kokutana na bino kote na ngai nazomona tokomi bien tozokende na biso na bilanga na biso na bakwanga tozosala koyambala mosusu 17h eloko ezotungisa biso awa kaka bamakulu na biso pasi bazelo eleki mingi ndenge papa alobi tolingi kaka nzela na biso ebonga biso tokendaka kotekaka mpiko ya pondu ozokende na zelo wana makulu pasi mesino na kimia ezali tozolala na biso bien makambo te nini te kaka pondu olamuki okei na yo na bakwanga na kimukolo oyo moni yango wana okoloba oyo moni te moyo olobango eza te
banda naza na kacha mawawa lelo nazoke naboti bana nanga na kacha mawawa naza mutu ya bandundu me banda nazawa nazoke ne 9 ans namoni nanga esika teke balobi ke awa babomi mutu bakundi mutu obie babomi mutu mboka nyonso esali nini epanzani nga so ikokanga mokolo chef prince azokota mbele nga bakanganga mboka nyonso bakima totikala mibale na kacha mboka baboma mutu te mutu akufa pa azalaka te azongisela biso ye awa chef akoloba te batia ye liboso na biso biso to témoigner ye alakisa mutu nini oyo babomaki mwana na ye parce que awa mutu babomi mwana aza te mutu basali mabe aza te bato wana bazotelema justement mpona kobebisa baprojet oyo chef prince aza nango mawawa etikala na kolela mpo baloba ke tala ye ndake konyokola bango oyo alobaki ebandi deja kosalema parce que tozwi mai ndenge tozwi mai ndenge tozo koexpere tozwa pe prince biso mpe tobimaka na facilité au lieu ya kokweyaka na zelo totikala na bashok bakozwa mutu abukani na moto na zelo baloba ke chef prince mutu abuki ye pa aza sportif te aza na dojo te kapita mawawa na sepeli makasi banda chef na biso prince akotaki donc développement ye makasi mais na développement chef na biso bayini bakomi kobundisa mpona baprojet oyo azolio basalela biso mpo esalama te mais chef na biso aza ya nzambe na bakali na ye wana bakokoka te mpo tozomona développement ye makasi tokomi na mai mbula ebeti totoka mai mboka efungwami tozoteka lese ezalaki okosomba rama mbisi ezosila te osombi demi carton mikongo esila te banda chef na biso ayaki na mawawa développement ye makasi okosomba carton Thomson carton soso mipanzi nyonso ezosila batika chef na biso awumela asala biso makambo ya minene nzela presque kande olobi nyonso nalingi naloba da elobami vraiment a bref botikela papa na biso nzela botia ye mpe loboko abakisa biso makambo oyo alingi asalela mboka oyo presque mboka na biso eza liboso tobandomela mai te crise ya mai tobandomela babilo na kote ya zamba mpona mai ya komela me lelo tootoka mai ofele toosokola ofele toza na biso à l'aise kimia ezali nango me bato ebele balobi mimo boyoki donc basunga biso tosisa balabala mpo transport eza cher trop kopema meme na prince kuna na BAT eza cher trop donc éliminer transport na biso mpe facilité ya makambo mosusu alors coup de chapeau mpona monsieur le président son excellence les respect papa Fati Beton wumela seko na seko kotika mpe mokonzi na biso te mpo aponama epa nzambe mokolo akotaki na kati ya mboka nyama akufaki na zamba bimaki ye moko ayekokufa ti na kati ya mboka eza bilembo te bakoko na biso alors batika biso tozala kalme totambuza mboka biso totuba mboka misika toye awa mpo totonga mboka na biso Congo bino moko bolandi bomoni déclaration ya population TV eza radio te TV eza radio te kosa bokonzi awa na kati ya république démocratique du Congo tope na se ya moi oyo d'abord eutaka epai ya nzambe il faut famille na yo d'abord bapona yo premièrement famille wana mpe boyebaka ke soki boponi mwana na bino moko mpe famille bocreye lokoso bokomi kocreye bamakelele koso na kati na bino bokomi kosombama epai ya banguna boyeba ke bozali kofungola porte ya malheur oyo kopermettre ke banguna bakota na kati ya mboka na bino banguna wana lelo soki badétruire oyo bino bopesaki pouvoir boyeba ke bakobalukela bino mpe bino bokozaka pouvoir wana libela parce que baza koluka moyen nini bakoki koneutralize oyo bino bopesaki na pouvoir lokola bazolonga ete bakoya à travers bino famille na bambonga mike ndenge bakomi kosoma bajournaliste ya misusu na bambonga mike un vrai chef coutumier un vrai politicien oyo alingi mboka na ye akoki jamais kokopere na Paul Kagame mpona bamiette po aluka asacrifie bandeko ya parti est ya république démocratique du Congo to mpe asacrifie bandeko ya parti ouest na masolo oyo ete lokola bamobondo bino mpe na bachef coutumier oyo bozali awa na kati ya Congo boyebake soki bokomi kolivre basekret na bino ya famille epai ya banguna na bino bokomi kolivre mwana na bino oyo bopesaki comme na pouvoir adirige bino soki boza na problème bozala na esprit ya kovanda esika moko na famille en coulisse bosololi botrouve solution ya kitoko mpo epermettre te ke banguna bakota kati ya libota na bino banguna bakota te na pouvoir na bino mpe oyo esalamaki deja na mboka ya mawawa esika mpe bato population botuki kolanda balobi ke bazovivre ya kimia nazalaka kuna
na ba élection mboka oyo ezalaka na mobulu bato bavotaka te mboka oyo ezalaka na mobulu bana bazwaka donc campagne ya vaccination esalemaka te mboka oyo ezalaka na mobulu population même bachayere balekalaka te mais bomoni mboka yango campagne ya vaccination ezosalema bomoni mboka yango ngai ezalaka kuna bato bavotaka kitoko bomoni mboka yango mwa baekole ezali wana ezotongama mpe bana bazotanga kelasi kitoko bolingi bomema bainformation ezanga ntina pourquoi yo ndeko otiki limite na yo okela ngambo monini oke koluka nini na kotanga kombo na osi bientôt là mais nalingi tolanda na élément oyo po bino mo comprendre nani oyo azali Paul Kagame amema mobulu na mboka ya moninga. C'est parti la régie. Nalobi chef nini o ayaki kuna obeta ngara na basoda loba eloko uti loba mutu atindaka basoda wana chef ayaka kuneza moloni yende mutayaki na basoda atie bango babeta angara babeti angara aina bato ne babeti angara eza bato mboka te eza imonda aina bato ne akuti na bango libanda na basoda misatu nenga yaki na bango nande pe babimi na bango ntango bino boye okuta biso wana bango deya babimi na mutuka ntango bino boye ezalaki mwa retard so bomiyelaki avant tokuta batrace ya mutuka wana biso na mboka tosala boye wana nayebi yango te nzambe likolo ya mona yaka vana bato na mutuka pembe ya pembe ayaki na bango azongi na bango na ndenge ake na bango bongo basoda oyo balandaki bino wana bango ya mwasi policière wana policière ya mwasi kotoni kota basoda moloni kota moloni na soda tomona basoda bazali na ye moko bazali na mboka soda talaki kokoma te koloba verité nde papa botanga na moloni ayaki na basoda abeti angara na kati ya mboka na se kana bato ne bato babetaki angara bato na ye na basoda na ye babeti angara butu na nde babimi na ntongo bakei bakotini na mboka ye balalaki wana ye yalalaki te ye akendaki na ntongo ndali bato nde balandi na motukali mbeto basoda wana banani balalela mbeto kasi yaki na bango mpo balalela balalela na journée baosala nga mpona mwa sécurité na selo nde yayela ye na bango basoda oyo bayaki na bali de campagne oyo ya basoda ebiloko basoda na bandako na bango ya kolala oyo eza basoda ya nani ya chef moloni nde ayaki na basoda oyo bayaki na bato na ye mpo babeta nga ayaki na bango na bato na ye bino te biso to bainnosa bino bozali bapopulation bovai na mboka asoli na motu aye butu na bato na ye basali mosala babeti biso bainnosa papa donc bino ye ayaki na bato na ye na basoda na ye babeti angare butu babeti babimi bon basoda oyo biso tolani bango na moi oyo tomoni basoda wana na moi oyo tokuti bango na babiloko oyo bakimi na bazali kolamba batandi basali payote na bango na bambetu na bango batie basoda na baba basoda ya nani. Merci Kamunuko ngai te bolandi ndeko wana ataki kombo ya chef coutumier nani Patrick Moloni na interpréter toujours à lobby mwana mboka be Patrick Moloni soki oyebi ke oza inconscient oyebi problème wana te numéro na ngai yango wana benga biso tokoya okosala déclaration nao souci ya mbonda école eza nini lokola toza bavrai bapatriote tozali bavrai journaliste oyo tosala mosala avec déontologie et éthique tozala besoin ya kimia ezala partout et permettre programme de développement local à 145 territoires ekota partout tozala besoin ya sécurité ezala partout baoyo bozoluka bosala ezali au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza koluka te ezali oyo madame Judith Suminwa Tuluka aza nango besoin te ezali oyo peuple congolais en général aza nango besoin te aza besoin ya kimia tane batangi kombo na yo esika wana moto wana oyebi ye mwana mboka Patrick Moloni soki oyebi ye te soki oyebi kozali na kati ya makambo wana te benga biso tokoyamba yo même prince Ngabe okitakita wana toza bajournaliste na ye te nga lede wana kozala journaliste ya motu te c'est un journaliste congolais. Donc, il faut répondre par rapport à l'information que tu as sollicité. Si réellement qu'il y a des auteurs, il y a une information que tu as sollicité. Un journaliste local, bon, qui t'a vu dans le terrain,
bon mener ba investigation bon ça là honnêtement ça pour autant ngana dans la carte peut que les représenter au bokomona ceux qui vont moni que nazali coupable bon là ça va information là ba cause mona ba décider pas ba décision ceux qui peut nazali innocent ba cause ba pour moi na bango boko ba élément on a yango te présenter ba élément on a bon moni comment est-ce que peuple population mawawa baza content misala oyo mwana mboka azali kosala pe basala besoin de développement ekota na mboka na bango mais baboyi na yo moto mosusu oluka omema insécurité na mboka na bango mwana mboka oyo atali kombo na wana moni batali kombo ya ndeko Patrick Moloni soki mpe réellement ke ozali conscient na oyo balobi wana changer comportement baye baza nsima na yo en tout cas boyeba ke lelo oyo soki mabele état te yo maboko bakobunga bakotika yo soki mpe ozali na yo innocent benga biso tokosala émission na yo honnêtement en qualité ya journaliste professionnel et non journaliste oyo bozosombaka oyo bachef coutumier en général bozosombaka na bambongo ya mike mpo balobaka makambo ya lokuta et après otekeli motu oyo lopango oyo otekeli oyo terrain bakose retrouver 4 personnes mabele moko ekomi komema désordre lobi okomi kowangana bokomi kosala baspoliation partout makambo wana toboyi yango na kati ya Congo tokuti yo nango tokodénonce yo. Ce qui chef Patrick Moloni, un chef avec beaucoup de respect. Ce qui osali vraiment innocent, dans ma cambouana, ben habito démontrer innocence non réellement pour permettre que bakozi baye bake kimia ezali entre yo na moninga na yo. To comme na suka édition mokalelo ça édition spéciale ya koluka ko sili ça ba conflit eux sur les garants de la famille coutumier. Ezali parmi ba conseil oyo papa embo likibi marque mokoza kipoko après ça ba conseil ba sage. Après ça va conseiller mon sage. Écrit, basenga y vidéo papa ebo mak likiba mona taille ko mona malgré voix salité. Bon papa ebo mak likibi. Chaque semaine après ça va conseiller mon sage en rapport avec pouvoir traditionnel de économique pesama. Na bilenge, comme ça comme le chef boye baké. Comme chef, même à âge de 25 ans, on comme un chef puisque le monde m'appelle à diriger Kamboka au premier ministre à âge de 25 ans. Joseph Kabila Kabange, Azaka Mokozi à Congo, dans moins de 30 ans. Je peux le lever sur responsabilité de la famille, aux achats coutumiers, Zala Moutia Bolingo, Moutia Boboto, Kabola la famille nayo, lié la famille nayo, bon c'est la bon moko. Problème sur les alliés, bon t'es dans l'ibota, bon faut qu'on a zélate pour battre ma bébé côte à la carte, il faut nous quitter. Donc sauter, il y a que nous construisons un bon ya banguna la bino, eux pour permettre que, bah comme on construit la bino, bah bloc moko boy, pour le battre ça pouvoir na bino, beaucoup moins na passe, bino moko beaucoup souffrir. Bon continuer qu'on s'abonner belé. La chaîne YouTube de mon école officielle, bon la activité la bino, bon ben la ba numéro 1 ceux qui besoin ba désirata partout, to qui ça ba caméra la biso pour tout ça ba réalité peut to présentant le père ba décider yamboka. Merci na Benjamin Kilunga, merci na Wilfried Samba pe la écrit dans Matetanga, allez dans la présentation. Je vous retrouve prochainement. Bye.